Yo dans la AMCC, aux approches à frère Patrice, aux musiciens chrétiens. Nini, bino ba musicien chrétien bomoni makamonde parce que na yamio na émission ozolo banet au nom de tous les artistes et musiciens chrétiens. Aux alliés proches à frère Patrice, le président des artistes et musiciens chrétiens. Bolobi nini réaction à frère Patrice les amis parce que la fois passée à ça la réaction cette fois-ci Bolobi nini par rapport à image na bino ba chrétien pe na baso yo bozo kenoko bala bino Bolobi ni ba oyo ya AMCC aux alliés na frère Patrice réaction na bino. Naïvio, frère Patrice a permis à rater c'est un papa où il est crédible, c'est un papa sérieux, c'est un papa qui a papa moko a ban ensemble mingi babilo ko aboye toujours condamné en gros. C'est pour cela même mariage avant le mariage il faut vraiment être préparé, il faut montoise à la préparer pour azala malam même mobile même moi si ozomona nalandi interview à Peniel, c'est comme si les deux, pas seulement Kalamba et pas seulement Peniel, c'est comme si les deux relations, ils avaient vraiment préparé. Il faut aux Alara préparer. Et puis, nous sommes des serviteurs de Dieu. Au moins, Papa Alvin, bateau va échouer dans le mariage. Ils n'ont pas si bakota lola. Ah bon? Ouais. Comment ça? Bateau va échouer dans le mariage. Ils n'ont pas si bakota lola. Parce que on a préféré un moto à divorcer que moto en demi qu'on fait dans la carte mariage à l'île. Parce que les mariages, il y a un moment où ils ont un paradis terrestre. Ils ont moyen où ils se préparer pour qu'il y ait l'enlèvement, pour qu'il y ait lola. Parce que mariage, il faut même la moto bonheur. Mariage, il faut même la moto. Moi, s'il faut à l'heureuse, mon bal, il faut à la heureuse. Oh Yahweh, 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 Yahweh mon espoir, Yahweh, 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 tu es mon espoir, makambo yo salaka ekamwisaka bana, Yahweh mon espoir, makambo yo lobaka suke kokisama, tu es mon espoir, tobengi oza komba yango tolobi elonga, Yahweh mon espoir, makambola na maisi mopianga landa yo zinda, tu es mon espoir, Yahweh, 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 Yahweh mon espoir, mon espoir, papa ya bana, mon espoir, la basa, mon espoir, sungia badebe, mon espoir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste, en train de nous suivre. Et c'est dans Bunzande et qui t'a renalé mon amour de la peine. C'est la Bunzande, na Bunzande, Lola, les autres bien-aimés dans le Seigneur. Si maintenant on te voit, on va te dire, tu croyez, tu vas te dire, maman, ça se sert. Merci à nous, tout va soutenir. Merci à nous, tout va bien. Merci à nous, tout va soutenir. Là, je vois les frères Patrick Kongé, l'homme de Simangolo, depuis son défunt, depuis son motesco, la nabiso, na filomu kwa ya motema violence de homo depuis longtemps, na maman Gisèle, Lukelo, motema papa Emmanuel, na Boston, les pasteurs et tes amis ici à la bouche autorisée de l'éternel, Nzama Lola, à mon nom depuis Zurich. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, les ofuta, Simona, Antoyo, Kolubake, Nzama, Bouto, Koye, va plus bien aimé dans le Seigneur. Bissona, Bino, Kolanda,
élément moko ya mosi ya Mike, notre bien-aimé les frères Mike Kalambai na ex na yo comment mosi ya Mike Kalambai Peignel bien-aimé dans le Seigneur bandeko mingi babengi batindi ba vidéo ok ndeko mwasi asalaki tomekaki mpe tosouhaitaki tomeka mpe koyamba na plateau na biso corps du Christ bazoloba nini concernant makambo oyo tomeka mpe kosolola na bacollègue ya ndeko na biso les frères Mike Kalamba les artistes et musiciens chrétiens na makambo bazoloba nini président de AMCC les frères Patrice Ngoyi Mosoko idée na ye ezangi na bango nyonso oyo esengeli kopesa conseil et pourquoi Peignel azelaki ta nyonso oyo aya koloba bamakambo oyo ke alobi liboso ya caméra bien aimé dans le Seigneur nini elakisi ke nyonso Peignel alobi eza bien bandeko mosusu eza ya solo bandeko mosusu balobi ke bayoka litoyi moko te totika kokondamner notre bien aimé que nous aimons beaucoup les frères Mike Kalamba toyoki ka mwasi toyoki ye te bien aimé dans le Seigneur ndenge bandeko bazosenga oyo bamekaki mpe koréagir kopublier kobikomela na baskati na bango boyoki mwasi eske eloko nini elakisi oyo ke mwasi azoloba eza ya solo to oyo mwasi azoloba eza ya lokuta donc biso toza mpona kokondane ndeko moko te tozone kosala mwana ligne na moko ya bamusicien chrétien na émission na biso ya lelo renke na vérité bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na oto ya kolobaki nzambe aboye pourquoi ewaki bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que les artistes et musiciens chrétiens disent sur ces sujets? Il y a moi si ya Mike Kalamba il va condamner ba munyongo ba réaction ya moi si na comment vous allez bien le découvrir tout au long de cette émission Renke la vérité. Nous recevons aujourd'hui qui vous voyez bien très bien, il n'est pas présenté mais que le frère Marius Ngolu. Bonjour papa. Merci beaucoup frère Alvin Beya. Shalom pe meilleur venayo. Depuis ozongaki na Congo tout le monde a insulté ça fait un temps. On a signalé que biso toza parmi bateau ya liboso bandimaki likabozaki na kati na yo. Tout à fait. Toza bateau ya liboso bapesa ki yo confiance. Bateau ya liboso encourageaki yo nga na yo na yo bakuto onde kosolola mingi na ndo yebisa yo peso ba conseil de bien na yo ezali oyokaka oyokaki yo na bande koloba lelo esali ke monde entier ba comprendre oyo eza na kati na yo badécouvrir lelo oza figure moko représente te na monde donc lelo ekomi vraiment passage moko obligé je peux dire obligé parce que na monde na biso ya promotion na monde na biso ya information pour pesa information za nango ekomi penda moto akomi obligé fo aleka na site na biso oyo na pamboli mpe bato na nzambe nyonso baolanda biso donc nayebi ke tokopase bamoma malamu. Merci frère Marius bando bazolanda biso ngani ozongisa biso na mwa nzembo na linya makasi wana première chanson oyo ebimiso osaleli biso ka ngolu lobi ya moto ayeli te wana lobi osangisi mpe na moko kofinga moninga te o oyebi lobi na ye te o nzambe nde moto ayebi ye malamu e koseka moninga te o motamisenga ya azali te o motamibimisa ye moko azali te o kobotama na riche to pauvre ezali volonté ya moto te o okoki kopona mwasi ya kobala ye kasi baboti baponaka te okoki kopona elamba ya kolata moninga kasi ekolo baponaka te o koseka moninga te o oyebi lobi na ye te o ntima mibale ezalaki esika bato mosusu bakweya nga olongisa ngai eza sengolu e opesanga oyo basusu baluka na makasi ya nzoto bazuwa te ngolu ngai na resile esika basusu baeshuwa na vie eza sengolu e oyo eza nini e ngolu e yoyoyo ngolu e yoyoyo mosu ezali tika na umela pene na yo yawe po ete nyonso ya malamu
eza na yo esimbami na yo banzembo ebele banzambe baza roulage Papa Marius c'est bikoto na Dio Parafa. Ok, tozo kota na maso. Nazo comprendre que frère Marius est en plein succès, carrière bien, ozo mata. Moi question moi ya curiosité frère Marius. Ni nyamwe sadi que ezo ngisa sur frère Marius sima yo muto bimaki des ozo mata makasi. Oh, na pamboli nzambe frère Alvin nzambe za maître ya temps pe ya ba circonstances bibizo bana ba circonstances nyonso to yeba na komisa nzambe muto ayebi ezali boso ezali nzambe muto ayebi pourquoi pour permettre ba moment oyo ya boye koma ezali nzambe nzambe ayebi nini azosala tobandaki kosala mosala nzambe car nde oyebi tosalaka toujours mosala nzambe toza na bolingo ya mosala nzambe parce que moi je fais pas l'œuvre de l'éternel pour avoir gagné de l'argent eza misala oyo nasalaka yango na motema na ngai même ntango na na kabine na oyemba nayebisaka nzambe motema na ngai nde ezoyemba yebisaka nzambe ngala lingaka kosala ndenge mingi oyo naomona lelo le misusu baadoration artificielle c'est-à-dire koloba biloko ezowuta na motema tozoloba mpo bato bamonaki ozoyemba bato bamonaki ozosala me nayebisaka nzambe motema na nga nde moto eyembaka motema na nga nde elukaka yo donc na bande kosala baaffaire moko en dehors ya musique molika na musique ndenge ezalaka nazwaka bambongo monaka nango mo ebele nakotisaki na epesaki baretour c'est pour par là makambo mosusu esalaki omoni lelo production baproducteur baza te baartiste bazobunda bango moko oyo moko fo bimisa bamoyen osali boye esalaki ke bambongo ebele natiaki na baprojet moko ekendaki naganyaki même pas 1 euro mbala moko il fallait production il faut studio il faut nini il faut osala boye ekutaki biso ezalaki kilo tokokaki te mais on se bat par la grâce de Dieu toza wana toyi tobimisa Jehova malgré que bambongo nyonso to ekendaki me ngolo ya nzambe onction esilaki te likolo na onction ekosila te parce que nkolo alongolaka onction tomoni nauti osala nzembo Jehova Rafa docteur Jésus moto abiki na cancer na nzembo ya Jehova Rafa nasali nzembo lokola oyo nayembaki na ser suza sekwisa oyo ekufaki wana ezalaki nzembo eza prière mpo na nga sekwisa ekufaki bongiso ebebaki silisa oyo bandaki betino akape ya nzembo sekwisa oyo ekufaki bongisa oyo ebebaki silisa oyo bandaki Yesu donc toyebisaki nzambe asekwisa oyo ekufaki abongiso ebebaki asilisa makambo abandaki kosala toyebi ke aza nzambe atikaka te oyo abandaki kotonga atika yango inachevé toyebi ke aza nzambe oyo ensegnaka biso na bacirconstance nyonso tu toyebi ke aza nzambe oyo alongolaka mafuta na ye likolo ya baoyo aye te likolo wana osala biso ngolu ndenge na rassuré deya bato ndenge tobandi baémission na yo donc déjà nazongi ndeni nzambe akosekwisa oyo ekufaki na kati ya vie ya ndeko mwa azolanda biso enseignet moment oyo akomi na suka ya vie. La Bible dit il est le Dieu capable, il est le Dieu capable esika bapenser ya moto esuki esika moto aza limité moto azomona lisusu nzela ya kokende eza te na bacalcul humain moto azoloba ke calcul ezopesa négatif. Dieu est capable, c'est pour cela même album na ngai ya ngulu ezalaki na titre Dieu est capable. So olandi banzembo na ngai kala na bande koloba déjà avant que Dieu est capable, Jésus est capable, c'est-à-dire soki asekwisaki moto akufaki pendant 4 jours bazoyebisa maître notre Seigneur Jésus-Christ azoluba déjà likambo elumbaki déjà epolaki Lazare apolaki l'histoire esilaki bamandaki kokonte lisusu te parmi le vivant mais na présence ya Jésus qui est notre maître ayaki na tombo asekwisaki lisusu Lazare. Il est capable ya kosekwisa makambo ya vie na yo ekufi. Il est capable ya kobandela lisolo na yo kokanisa te ondire makambo esuki wana kokanisa te kondire nzela esuki wana kokanisa te kondire nzambe atiki yo ozomona lisusu nzela ezali te nga na ngi nayebisa moto moko ete Dieu est capable abanda lisolo oyo abandaki
nayo a continuer à silisango. Dieu est capable. Abandela histoire. Abandela les choses du solo. Donc on a abandela qui histoire. Il y a Lazare. Pendant que Mukibachaki déjà point, c'est Bachaki point qui pona esili. Babimis acte de décès. Babimis acte d'animation. Basali ba matanga baleli loko moko échanger ezate. Bakepe ba déposer na dernière demeure na ye cimetière. Les solo esili. Oui, les solo esili pas bateau. Ils ont besoin de makokia ozongi sango. Il est le Dieu Bible en choisissant de se marier, rien n'était impossible à Dieu. Donc makambo est impossible na miso ba pasteur, na miso ba médecin, na miso ba famille, ba parents. La Bible dit Dieu est capable de tout. Quand on dit capable, c'est-à-dire sauf rien. Ils ont les logos moto qui ko limiter Nzambe, ils ont les logos moto qui ko empêcher Nzambe. Nzambe azozongi sa vie et si ka vie ici là qui soki ko to likambo et pour la qui zongi. Bongo oya yo ezana na bon moi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Vraiment. Histoire ici la minga balumi Nzamba lobité. Famille balumi Nzamba lobité. Nzamba linga bandela histoire ya vie non. Est-ce possible moi no tika ki akokufa c'est quoi? Est-ce possible libalo ozomona ezokufa ezonga lisusu elengi? Est-ce possible mobalo atikio azonga lisusu? Est-ce possible moi no azana hôpital atelema? Est-ce possible mbongo to ba misalo ekufaki et c'est quoi? Nanzela ya Yesu Masiya. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nzamba aza capable. Je crois bien que na bande obazola na biso oya komi na suka oya komi désespéré ko banga na hotel Nzambe na lobité azoya ko fungula chapitre ya sika ya vie. L'homme de Dieu maintenant nzembo sekwisa oyo ekufaki silisa oyo bandaki. Yesu asilisa oyo bandaki parce que le dit que Yesu silisa oyo bandaki. C'est comme si ozolela on dirait que Nzamba bandaki lo mobo mais komi na étape mobo ozo avancer to comme ko le Yesu silisa oyo bandaki. Omi lo beli yo mo te boy. Papa Alvin, le temps que humain tozaka na ba moto lelaka. Moto alakisi biso Jésus. Oya fungola kinzela Jean-Baptiste a donc présenté biso l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant makambo yaki makasi a donc tinda batuna ce que j'appelle le Messie. Zomona nature humaine ezana moment moko boye lelaka. Et lelaka na secret même ata ba hommes de Dieu puissants au monde na mukili. Ezana ba ko moko na ba secret na ba chambre na bango ba lelaka na makambo ekomela bango. Soki moto yo biso tozolanda yelelo maître notre Seigneur Jésus-Christ. Allez comment plus forte raison nous donc ezana makambo eko komela biso ya moko oleli na bo moto na nzoto oleli Nzambe ozawa Nzambe tiki nganza ngana ba moment mususu na lela na lobi kolo ngana bate yanga te yomdo benga ngana yokaka utango ebisaki ngai ke yaka tika nyoso to na tiki parce que nazaki na monde obenga ngana binkolo est-ce que obenga nga potika ngai sika nazali est-ce que obenga nga pona suke sika nazali nkolo mwana soki babengi ezaka na tina babengela ka mwana c'est que so bengi mwana c'est que na besoin moko boy kolo soko benga nga c'est que ça qui na besoin moko mona kike eloko mutaki ko sala ngo eza Marius mais comment nazo mona on dirait si les alisultes Seigneur tu es où c'est quoi ça o ekufaki bongi ça ebebaki siliso ebandaki soki za na makambo ekufaki ni mwana na lobi what is up na nzembo ya motema na ngala sala ngo na fundi na binkolo o ekufaki c'est quoi o ebebaki bongi ça parce que yoza le réparateur de brèche o bongi saka o ebeba aussi li saka oyo o bandaki c'est qui prière à motema na Yesu alaka ki yo libala ozwi libala mais libala ngo etambola bien te okoti na ndoko libala ko botezo ya te o voyager mukanda te donc tika yete Yesu asilisaka oyo wana siko fo bando yebisa ye bando rappeler ba promesse est-ce que Nzambe akopesa moto diplôme pour afanda na mona ndako est-ce que Nzambe akopesa mwasi libala pour abota te ngana zomona na Bible kaka mwasi moko oyo abima stérile et puis na raison pourquoi abima stérile basi nyonso lela bana na suka na bango babota okobota rappeler Nzambe promesse oyo Nzambe apesa ki yo mariage pamba te na libumu na yo wana ifo Isaka bima na libumu na yo wana ifo Samuel abima na libumu na yo wana ifo bana oyo bakosala histoire ba prophète oyo bakoya na Congo po bapesa ainsi dit l'Éternel il faut babima yo okobota avotia moto na se okotika batu na se na moyo olobi ke
film moko na Bible ka na ezali nani. Donc moi si il y a David ou c'est qui David tango abandai ko bina tango roi zo bina la mokonza comme le rôle zo bali boma pona Jésus pona nzamba lola ya seki de nzambe ye mo mkasai ke moi si wana azala stérile mais bato nyonso to tanga na Bible ba Sarah ba Anne bato nyonso to ba tamboli na nzambe suka nango yango Bible zo ba vomi la fin que le commencement bato nyonso ba lela na ebandeli na suka na nzambe ba binaka okobina nzembo na suka ya bitumba oyo na nzambe omona bitumba musu ezala ko ndire au moins na dernière ronde on dirait aux opola mais Jésus a na makoki ana makoki et changer. Je crois bien que na bande bazola na biso année ya 2020 toya kobandela biso na mawate ya kobandela biso na maladie wana te ya kobandela biso na basituation ya kalate nzamba lola azo ya ko changer ba vie na biso l'homme de Dieu nzembo bosalaki na bébé Souza na studio na tina ko ba ça là écoute bienvenue mais toi comment on a clip bébé Souza zate koyemba te au juste non azala quitté tout ça qui obligé photo tourner mais elle n'était pas là elle qui en déplacement mais voilà ezali aye il y a salaki azana babiloko moko asala na kati wana na ebandeli mutasala ngo une fille azaka na azambienne azana Zambie yemta yemba na yembisa lingala place wana mena kati wana fille aganga ko asala ka babiloko mo mawa eza ser Souza OK ada toujours na kin toi déplacé oui azana kin ana studio on m'avait dit que azana na studio mais il fallait que bossa la featuring mona Michel Bakenda tout ça là qui pena Michel le frère Michel na opesa ko mbote Ardi Bakenda tout ça il n'a peut tourner clip na moté mais ici là tourner clip na yembaki message j'ai na kati album mes amis message clé zali. Moi je crois au miracle. Papa Alvin, peu importe les circonstances, Nandimaka Nzambe ya bilembo nandimaka Jésus-Christ ya miracle. Nandimaka miracle. C'est pour cela même na ba publication na internet, na ba Facebook, na suka nango na komaka, je crois au miracle. Na quatre albums autres sali Docteur Jésus, Jehovah Rapha, les albums oyo na représenté Jésus comme le guérisseur. Il y a ma maladie non soit incurable. Comme muto yo akopé sa solution na makambo yo batwa mukili ba kopé sa solution te. Donc on a présenté Jésus pas comme seulement le fils mais comme Dieu par la révélation. On a représenté Jésus le col Nzambe, le Elohim Dieu créateur. On a présenté Jésus comme médecin par excellence. Il y a déjà l'icolo, il y a Minganga, l'icolo, nous représentons Jésus comme maître suprême. Nous représentons Jésus comme les sauveurs. Donc, ce que l'on dit, Banzembu, Mingezana, et ça, Banzembu. Mingi album on a salé en trop na butu. Ils a Banzembu, Mingi à butu, Bato Baluka Nzambe na butu. Papa Alvin, oyebi, pendant la journée comme ça, Moutami bossa na kawo yazali. Moutami ye baka identité na ye tanga zonga na butu. Tanga zonga ka isika ke na olala. Parce que au mona muto sali sambla lati kitoko na nzana moyi. Mais tanga zonga na ndako isika lalaka eza ya kolela. Tanga zonga na ndako tanga vana na mbeto bat balali yazolela. Auto na nzambe ozabi. Parce que butu eza isiko yo raisonnement ya muto zonga ka. Ezonga ka bino muto komi ko réfléchir sur sa vie. C'est-à-dire album on est album ya butu eza ya bato yo balela kana butu. Bato balukaka Nzambe na butu bato bazondima miracle. Wow, merci beaucoup l'homme de Dieu. Bah oh ezala ta koti na ndako bobaninga baladi. Ici là ici ça opongi wa Yesu azaka capable. Et puis so remarquer bato belé ba okufa na butu. Ba malade belé yaka na butu parce que butu nyonso to oyo lekaki pendant la journée ezongela biso na butu mona mutazo lela. Et mo zo ba osala ba crise na butu. Yango album o eza pona bato ya butu. Makamo ici ça ba opongi wa Yesu azaka capable. Il est capable. C'est pour cela Yesu akoti na piscine ya bété. Waouh. Akuta na ndemo malade bété qui pendant 38 ans. Waouh. Et ça na mbetu mo ibana ko memaye. Médicament au comme Jésus lui prend ton lit et marche. Et loko ebana ki ko memaye. Yesu alobi ke memaye lo wana ke non cette fois-ci. Et loko enyoko la biso. Yonde lelo otombola ngo memiango. Amen. Makambo ezui ba nebele 38 ans ezui mbongo nyonso. Et puis Nzambe azaka Nzambe.
tala moment azomona pasi ya moto mais atiki ye pendant 38 ans mpona lisolo yango so olandi omona na lisolo na bible eza na moto mosusu likambo nde esali 10 ans mosusu 12 ans mosusu 22 ans mosusu 32 ans mosusu 38 ans sikadi moto na moto ana parcours na ye moto na lisolo na ye balobi ke pendant 38 ans yesu eleki na mbula ya Jésus c'est que ndeko wana abotamaki déjà na malade na ancien testament baprophète oyo bayaki wana bakoka kobikisa batika ye na yango il a fallu que Jésus bamakambo na biso misusu ekomela biso esengeka ke Jésus a intervenir faut benga maître suprême bosanaki ye azalaki na besoin ya mutu parce que bato bayaka oyebi mutu mosu akozala na makambo na ye na baprojet na ye na banzela na ye azoya accompagne ndeko mais aza mpe na baprojet na ye banzela na ye mosusu sikoyo okuni ezalaki mutu oyo nde asote akwei liboso nde abiki azwi solution na problème bayaka baozwa tante batri oyo akwei ada liboso c'est-à-dire balembaki donc basundolaki ye mpo akomaki wana ye moko te c'est-à-dire eza na bato baakompagnaki ye na esika na me basundolaki ye sikoyo ye ntango maître oyo alobaki aza na mutu te or ke mutu atelemi wana nde l'être suprême mutu oyo asalikemaka mutu ezala na lola na mabele malgré que nde omoko azolanda biso en senet moment donc Jésus malamu ya Jésus eza nini makambo oyo bato bakoki kotatone ya kotatone te lilobaka moko ya Christ lilobaka ya Jésus moko la parole créatrice donc échanger nyonso donc bango bakozwa na bango bambula ebele ya kodétruire vie na mais yesu azaka na moko il suffit kaka aloba Kaliwa moko yango zoka bazoba ke montre-nous seulement le fils, ça nous suffit. Seulement le fils parce que yena dans la vie. Olobi ke ndeko bayaki basundoli na kana mokile tiki famille batiki ndenge moko pena na nyos na Job. Oui, Job. Bandeko baninga basundola ki moi c'est na sundoli. On a landa le solo Job. Le solo Job ezaki danger. Job abongisa nyonso na mokolo moko message obayela ebo biloko eziki. Bayela ebo biloko kufu bayela ebo bana batu nyonso oh. Mais la révélation il y a le solo à Job on aime surtout bête en moko parce que Job ozomona ka Job mais molimo nzambe ndem tayi na kata Job parce que c'est impossible de pouvoir surmonter na makambo parce que nzambe ayebaki ke nzambe ayebaki ezaki défi a défiaki Satan ayebaki ke Satan ayebisi asimba nyonso to memolimo na simba te mais nzambe ka yemo mutu apesa epe Job makasi ya kolonga ba épreuve c'est grave ça mokili batiko baninga batiko famille batiko mais tikato ilo banayo elo moke Yesu atiki Yesu azana yo Bible zo ba ke malgré Joseph dans la prison de Pharaon mais l'Éternel était avec lui wow ya mutu ezaka nzamazala na yo atezo marché te ata minanga balogozo bela ata bakanyo na cancer Yesu azala na yo neti Yesu wana azana yo il est capable ya kosekisa konyo stoikufa l'homme de Dieu moi kapela osuna mwa do yeme moko esala biso bien nizibana bomoi nkolo Yesu nizibana bomoi nkolo Yesu mokeli na nyonso kolo Yesu mokeli na nyonso kolo Yesu Jova Rafa kolo Yesu Jova Rafa kolo Yesu nganga monene kolo Yesu nganga monene kolo Yesu Zambe na nguya kolo Yesu Zambe na nguya kolo Yesu mobateli kolo Yesu mobateli kolo Yesu nalingi na mona kembo na yo kolo sala na mona kembo na yo nalingi na bala kolo Yesu kolo sala na bala kolo Yesu nalingi na bota kolo Yesu kolo sala na bota Jehovah Rafa message ni ezana
mobikisi Jova Raphaël Ngola Eloba mobikisi ya ba mabeli ya ba beli mobikisi ya ba maladie incurable mozongisi esengo mo pasolinzela moto yo azongisaka o moto abungisaki message eza na kati nzamba azongisaka o moto abungisaki message eza na kati même ata oza na kati ya mbeta hôpital eza possible Jésus abikisa yo tozobelela Seigneur tolingi tomona Papa Alvin ekometango foto mona tolingi tomona nzambe tolingi tomona nzambe ya bomoi Papa défi mokili ezotala biso mokili ezoseka biso mokili ezomona biso ndire tosala choix mabe ya kopona Christ mais tolingi lelo tolingi siko tomona nzambe Papa Alvin na ebisio ngala otofandi mezala batu bazo souffrir beya ezana batu vie esila esengo ezana mutu mso azo préférer akufa vaut liwa ke bomoi ezana batu donc vie eza sous na sens te ezana batu yena liwa baka ndenge moko ezana batu ayebi koseka te koseka pa na ye amona yango pa batu ezana batu nayebi te donc na michaka epa batu wana ntango nasala banzembo oyo nakotaka na bavie ya bato na miti ondenge nga mutu naza na problème ondenge ndeko mwa abengai ngabi médecin alobi impossible na kobota te mosu abengi ngabi nakendaki na hôpital bayebisi nga naza na cancer nazokende susu na rendez-vous na médecin su lobi papa nzambe na yo aza wapi papa nzambe no aza wapi tolingi tomona Jésus tolingi tomona Jésus. Merci beaucoup les frères Marius Nandengo Oyene émission na biso. Je crois que le message de l'équipe prochainement to kota sur Namosindo mais to me on a obéta pe de moko ya ba artiste collègue Nabino Mike Kalamai et je pour moi signer à saluer Olanda qui vidéo réaction de cause waouh makambo yo nalandi yango butu mobimba nalali même na retard nalali 3 heures mpona kotala nalandi mama Penyel nzambe apambola ye Papa Alvin makambo oyo foto lobela ngo na mwa sagesse mingi parce que eza na alliance mo eza entre Kalambai na Penyel bakosangana kaka un jour même pas mariage mais banaka lokola bazali donc un jour bavandaka na table moko un jour bakutanaka basolola eza makambo vraiment il faut kozala un peu prudent pour kolobela yango mais oyo nga nalandi mwasi alobi j'ai eu même pleuré donc pourquoi vous avez pleuré vraiment nayoki pasi nayebi te ka ndenge olobai na ebandeli awa soki eza vrai makambo mwana mwasi alobi bon na moment oyo moyen nano kondima to koboya yango eza penda te parce que mokonzi ayokaka litoi moko te ndenge olobaki awa mais soki eza vrai tona bandeko ya basi omoni Papa Alvin bato ba échoué na mariage ils a pas si bakota lola. Ah bon? Ouais. Comment ça? Bato ba échoué na mariage ils a pas si bakota lola. Parce que ce qu'on raté na mariage ils ont essayé comme ça cause de sengoté le quoi na ndako na yo. C'est pour cela même Bible les autres avant que le pèse offrande faut bon que ça non ndako et yebi le Coran. Parce que pourquoi? Bato ba okelo les bato ba na Saint-Esprit parce que ba oyeba temps ba oyoka pe mungongo son ba oyoka ngo bato ba na molimo na Nzambe. Maintenant soko échoué na mariage au sali choix mabe et loko le bosso et que mariage et bomelo et si ça intimité avec le Saint-Esprit. Ato que église au sali sembla ya kobina ya ko danser on a ko sauter tango ozonga na ndako problème on est ça nini ezonga. Au moment où mariage est à tongo de Yébétio Libako, tant avant bima déjà des soins ici, avant bima déjà silikisio, avant bima déjà pour bébani. Donc, mouto échoué en mariage. Et ça, il ici qu'à koye kolate. Kena kenenan mariage. Là, on préfère na mouto à divorcer que mouto andimi ko fanda na kata mariage à l'ifel. Parce que dès que mariage yango monde nzamba ça lango ezam paradis terrestre.
ils ont moyen où bah toi se préparer pour bakende na enlèvement pour bakende na lola parce que mariage il faut même la mutu bonheur mariage il faut même la mutu moi si fois à l'heureuse mon bal il faut à la heureux mariage eza bitumbate mariage eza ba confité mutu azangi ba deux fois azate mais faut solo là voilà nous en général on va teke na ndeko na ngai na pe na na respect likolo ya ndeko na ngai makasi parce que musala ndeko kalamba ya sali na nzela loyembo na mboko yo azo mériter ba respect belé azo mériter ba respect belé kalamba ya apporter belé na mboko na biso na nzela loyembo mais mariage ce que ça les choix mabe et que détruire yo vie mobile quand on va que ça la choix ya mabe et ya ni kokuta na moi si ya mabe OK botambola naye na vision mon côté donc na moi si na mobile les en basi oyo ozo mona blague moi cette femme elle mérite d'être heureuse au mona blague moi si oyo azo mériter makamba malamu mais akutani na mobile moko oyo a détruire vie na to mona basi mususu bazala na ba makabo ya nzambe mettant en côté na mariage akutani na mobile a détruire les cabos tout le monde a mibali mususu azali na talent azali na grâce maintenant kutana moi si moko boye moi ça c'est nini a détruire loko zaki donc ça pas si moto a échoué na mariage à kota lola c'est pour cela avant de yakobala il faut vraiment bien réfléchir au luko yebake SND ko moi mobali on a obal ezaye moi son obal toute la nuit je y plairais par rapport à ma propos ya maman moi Peniel biloko alobi ebele parce que moto ayebi kalambai lokola Peniel asate moto ayebi kalambai moi si ayebaka mobali na ekoleka na ba parents na ba boti donc Peniel ayebi kalambai koleka na maman o aboti kalambai na ba frère ya kalambai Peniel aza mieux placé ya koyeba soko moni moi si abimi akomi koganga biloko abeseke quelque part ezaki mo malamu te mais tokozela pe toyoka ndeko mais bon bando bazoda na biso na ndenge pe okutana Mike frère Mike Kalambai oyo azali pasteur tokutana tosola mais na ndenge na monelaka ye na ndenge azalaka tant sola na moi si peut-être que net que entre moi si na mobile ma BDG ezali que baza ensemble était suite peut-être il y a ba comportement ya moi si bona boye cause la que moi si na ba émission à sala ki wana amiko ko c'est la frère Mike Kalambai ba makamsus na émission à sala ki parce que bazo yo kanate so que ozana ndeko mo camarade mo bozo yo kanate net que binemi moko boye jamais ko linga ka lo ba moi bona mo sérieux ozo monter que peut-être que moi ça débordait na ba dire na ba émission wana peut-être que ameki ko c'est là to le bité que nyon so le bieza lokuta mais abaki si ba makambo susu ya lokuta likolo wana na émission salaki frère Marius Galalandi maman Peniel nalandi vraiment bien nalandi émission moko à 3 heures du temps nalandi yango nalandi yango malamu na yebite soki maman na akufanda boya bando kosa na yebite soki eza vrai na yebite vraiment soki eza faux mais na yoki ka pasi makasi ozo sentir que moto azaki ozoka ozo sentir que moi si moko boye azaki un peu peut-être entre guillemets on dirait resté ndenge ba propos na ye à tenir ba propos na yebite so akosi na mais oh monsieur lobby est-ce que moi si je ne sais pas ça un peu moni de l'autre on a monde net mutu na mutu na compréhension na ye mutu na mutu de l'openda monde ngo confusion eza penda makasi papa Alvin il faut aux la prudent passage pour répondre na ba question à boye mais est-ce que Peniel ko le vendre lali à la muki boye akosi makambo lobby ou bien eza choc ou bien il fallait bazonga na bazonganité ou bien mobali mutayi na besoin bazonga na ou bien donc faut tomber ko sala un peu analyse na sens wana mais biloko ebele a lobby wana ko lobake ndeko na ye mo moi si boye babimaki boye na Kalambai ser na ye propre donc ko loba boye na éviter ce qui muta ko fanda ka Kalamuki akosi naza vraiment bien placé mais faut to luka to yoka appelle susu to yoka susu ndeko Kalambai tout capeto ndeko Kalambai mais ndenge lobi na ndenge omona boye mais nzambe muto ayebi nyonso to nzambe muto ayebi biso
nga nayebisaka bato na biko banga nzambe ezalaka na secret eza te komema bible monene ou bien kolata chemise ya monene non ezali ntango otikalaka yo moko nini osalaka ntango bato bazalaka te nini osalaka parce que na Congo biso bakongolais tozalaka na image on dirait sanctification ou sainteté eza na habillement eza na façon ya koloba non sanctification ou sainteté ezali vie personnelle avec le Saint-Esprit parce que Saint-Esprit moto aza na biso partout nzambe akomona esika bato baomona te koloba ke boye mais eza monde moko eza terrain moko vraiment na maîtrise na yango te mais comme conseil nakopesa ke tobala te po age ekei tobala te parce que bato nyonso to na entourage na biso babali tobala te parce que faut bala po mosala ezo obligé obala mais bala parce que okutani na moto ya malamu moto yo na ye bozela enlèvement bokende lola parce que soki osali choix mabe okokende lifelo parce que moi si to mobala no betsa olibaku moi aux en intimité avec le Saint-Esprit aux alaté au kende kozika na moto donc libala vraiment ezelo moko ya osaka na moto papa et tant moi ça solo bakeno fait Mike abeta qui na ceinture et azoki na ceinture et bilo moya beaucoup na limbo ka moya loi et pourquoi akena qui na mairie na bango tali c'était ba betier et vous assure que moi c'est pas banaye qui mi aganga gite asoni ce qui mobile mais non ngai tango eloko liboso tango batindeli nga photo na le frère Givano na Allemagne Givano Kafu eloko liboso tango navandi na kanisi na tunie mbila azalaki te na ndenge toyebi poto deuxièmement aréplikaki te yango nakanisaki inédita bazobeta on dirait prisonnier donc eloko na ngai liboso kana mkongo eloko na ngai liboso nakanisaki bafoto wana eza ya ye yango wana eloko liboso nakanisaki ezalaki yango wana nabi mbila ndenge azalaka na poto eloko aboso esali mwana ya poto nyonso tu azalaka na numéro ya la police eloko liboso asala akobenga la police même bavoisin ya mibale na yo okasa na bino ntan mosusu bolingo oyo aza nango envers papa bana na ye nde esali ke esalama te mais ntango na yo olanda video c'est comme si ezalaki na Congo. Ouais, c'est comme si maintenant soit na poto c'est comme si na Congo par rapport à la date où on doit couper ça la date na ya zemi tia kendaki pour kendaki ko bota azonga longwa kishasa na mois ya novembre nda kendaki ko bota c'est-à-dire batant wana nyonso parce que le azaki na 5 mois de grossesse c'est-à-dire nena yo kake il paraît c'est comme si ezalaki na kishasa oui sûr ezalaki na kishasa na normal parce que kishasa bakamuso eko sala manango ba famille regarde ça que moto kufa mais ça reste à vérifier là-dessus les dossiers moko vraiment il faut que on est que yo dans la AMCC aux approches à frère Patrice aux musiciens chrétiens nini bino ba musicien chrétien bomoni makambo ndenge parce que na yamio na émission ozolo baneti au nom de tous les artistes et musiciens chrétiens aux alliés proches à frère Patrice le président des artistes et musiciens chrétiens bolobi nini réaction à frère Patrice ces années parce que la fois passée ça la réaction cette fois ici bolobi nini par rapport à image na bino ba chrétien pe na baso yo bozo kenoko bala bino bolobi ni ba oyo ya AMCC aux alliés na frère Patrice réaction na bino frère Patrice a permettre à rater c'est un papa où il est crédible, c'est un papa sérieux, c'est un papa qui papa moko abana ranzambe mingi babiloko aboye toujours condamné en c'est pour cela même mariage avant le mariage il faut vraiment être préparé il faut mutoza la préparer pour azala malam même mobile même moisi ozomona nalandi interview ya Peniel c'est comme si les deux pas seulement Kalamba et pas seulement Peniel c'est comme si les deux relations ils avaient vraiment préparé il faut aux alara à préparer et puis nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous ramener encore dans Zéla Yamalam. Ceux qui, même si tous à côté, ils le besoin. Nous avons limité par tout ça pour tolérer Babilora Boeza, Babiloko Moko Penda, Ezamalamouté, Ezamalamouté. Toujours boya pour condamner Ming moi si. Parce que c'est un mobile. C'est un mibali, tu as ngate, tu as à côté, tu as à côté, non, tu as la paix. Tant que naza awa, pas seulement quand tu es musicien, mais tant que homme de Dieu.
lokola juge pour bako yelanga pe dossier nde bande ko yela ba Salomo ba dossier et tant que juge dossier ko ya boye il faut pas osala kaka na côté moko donc ba biloko boye eza vraiment malamu te tant que bana na Nzambe photo za la ba modèle liboso ya bana na Nzambe photo yeba nini photo sala photo yeba nini photo loba photo yeba vie na biso fo za nini biso toza mwinda toza ba modèle oyo ba païen faut envier biso ba ya balanda pe nzela na biso donc comme conseil ezali que mariage koko tango te na esengo po kota po ba mona ko bali il faut vraiment osala conscient que na ke na mariage. Merci beaucoup, Marius, c'est l'homme de Dieu. Tout comme il a fait émission, le message à Souta, votre numéro d'écouteur là-bas, Oignon, tout bazana pour sa prière, bazana pour sa cause album nayo, cause bandembo, soit que sunga musalo, tout pour sa distribution et que pourquoi pas que producteur pour mon message na biso à Souka ezali que bande Oignon se balanda biso partout dans le monde entier. Bo sunga biso moi ba commentaire na bino ezala ya moi malamu soki tobetisi bandeko mosuma baku bolimbisa biso tozaka batu tobongisaka après avoir kolanda émission toyebaka esika nini tozalaki toyebai malamu te mpona moto nyonso to alingi asoutenir mosala oyo naza na besoin ya soutien na yo. Je crois que na émission nde olandi biso pambolami ata na liloba moko toza na besoin eloko nzambe atie na kati na biso ebima ekende pambola église ya Nzambe soki otie loboko na yo na kati ya mosala oyo Nzambe akotika yo te. Toza vraiment na besoin ba soutien na bino, toza na besoin ba prière na bino, toza na besoin ba conseil na bino. Soko lingo beta obenga biso obenga nga na 00243 81 24 71 887 plus 243 81 24 71 887. Bon ndenge ya ba français balobaka 81 plus non plus 243 81 24 71 plus 243 81 24 71 887 au benga biso ekoza malam ou bien bokomel biso na Facebook Marius Ngolu oke na YouTube oke ko luka banzembo oyo ba lokola ba Jova Rafa obetika ka Marius Lunguma au mona ba clip ko bima Jova Rafa e ko bima Nzamba Makoki vraiment bo s'abonner pe na chaîne na biso Nzambe opambola bino. Merci beaucoup frère Marius. Un numéro na yango na c'est peut-être à sur ma bé beaucoup pe obenga na WhatsApp et vous a non problème te to ko médailler. Merci beaucoup. Alvin na senga na bandoleka na chaîne na biso la voix céleste na pambola penza bana Nzambe parce que nous avons la grâce de Dieu. Il faut to bimisango na senga na été papa Alvin pardon okatango te na montage no senga bandeko so ba yolanda nga boyebisa papa Alvin à permettre biso na bino to bando partager même 15 ou 20 minutes du loba Nzambe chaque fois chaque semaine et aux ala malamu mingi papa Alvin na sengi yango pena en direct. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Merci na John Adaïs ma caméra. Bon Nzambe Lola Yezo Futa Simona to Yoruba Nzamba Boye. Donc voyez wapi bien aimé dans le Seigneur na ba oignon tout peut-être ba moni bisona lunette d'habitude on a clair parce que moi lui c'est un problème mais mbula côté beti normalement on a pour la tenter moi disponible et là on va problème en mettre. Merci. On se retrouve à la prochaine bye.